Salut mes frères et sœurs, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, et le seul bosonabino, kovakisaka un de plus non kolo akotia kati. Lelo na olobela, lolenge sumasi azalaka tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Mwasenga katali sabiso ete esenge te ba ko resistaka liboso na monguna. Esenge te ba ko résister na ba proposition nyonso monguna koyela biso pona ko empêcher biso to kota na gloire nzambe. Mingi to kuta na kana ba tentation ebele, o Yesu masasi la ko enseigner biso ete esenge to résister mais to ko résister te to eba tango so ko céder na kati na ba tentation ya bombo ina biso. Soki Yesu masasi kenda ko jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, ndeko nanga ezalaki na signification munene. Ye otobengi nzambe o ye lelo ngano tozali kolanda o lelo yo nanga tozali ko témoigner mais ajenaki pendant 40 jours et 40 nuits. Soki sumasi akomaki na niveau a jeûner 40 jours 40 nuits pona kozwa contrôle ya nyonso monguna aplanta na sena mabele oyo. Onanga na moment nyonso biso tokotaka ba jeûne, tokotaka ba prière, tokotaka toyebake na momo biso tobimaka nde sika tokoisamaka. Na momo biso tobimaka nde sika tobungaka. Na momo tolobaka ete na mibonzi epa nzambe nde sika monguna kotala solo soko zali ya nzambe to zali ya nzambe te. Sumasi akozwa baptême kendeki koluka siko ko se sacrifier. Sacrifice ya liboso sumasi asalaka ndeko nanga liboso ya komata na ekolusu. Pona kolonga onyoso monguna kondanaki biso na sena mabele oyo. Esika bande kobotola ekle ya elonga. Esika longa ke na musuni. Esika longa ke na musuni avant ya kolonge na molimo. C'est là où diable a compris, l'ennemi a compris qu'il y a puissance moko eye na mokilo e ko déstabiliser ye. Alors pona monguna comprenaki muto pona bloquer banzela na e pona étouffer banzela na ye na memele ba proposition oya ko résister liboso na ngote oya ko boya te po ayebaki soki muto a résister ako écraser mutu nanga moto soki alongisami ngala ko asuko diriger te yenda ko diriger nga yango ndeko nanga monguna ayebaki kusiko ko mema Yesu Masiya balobi teki Yesu Masiya kendeki ye moko me balobi ba memaki ye makomi ya Nzambe eza kotalisa biso nini. Soki toke na Matthieu 4:1 tina 11 eza koloba na biso. Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert. On a dit Jésus ba memie na kati na désert par l'esprit. Esprit kande na lobaki esprit ya épreuve. Esprit ya tentation. Ndeko nanga na mokilo tozali na esprit ya bonzambe pe esprit ya mabe. Esprit mususu ezali wana pona komemona banzela bomoi. Mo esprit mususu ezali wana pona komemona kati na ba trouble pe na kati na ba condamnation. Me balobi na biso nini? Ete molimo ememaki ye na kati na désert. Yesu Masiya tonga sisko gêné. Peut-être azalaki pe na ndako. Peut-être pas aki quelque part avant dit. Molimo ekozwa l'esprit ememi na kati na désert. Désert ezali sikani ndeko nanga. Désert ezali bisika to nyoko amaka pasi minyoko mikakatano. Kuna ezalaka souffrance, kuna ezalaka misère, kuna ezalaka kolela. Pe awa tolobaka mingi hiver tobenga kango désert, lolenge été tobenga kango lokwa paradis parce que vie ya bato ekoti siko na kati na esengo. Alors désert signifiera toujours misère, souffrance moko na bombo ina biso. Okomona soki mutazo le kana ba souffrance ba mama na o traverser désert moko okondima na yote. Do ezola ksa pasi moko ekangi bombo ina ye. Mais lolenge kusata comprenait que muto soki na lâché na minute oyo ako écraser mutu nanga. Esenge na banda ko étouffer misala na ye, esenge na banda ko tia barrière na ngongo avant abanda misala na ye. Alors aluka ki mwa nyonso na kati na désert kwa memaki Yesu Masiya a séduire ye. Aluka kete akomise lokola mutu na ye. Alors lolenge monguna ayebi biso pe malamu, ayebi nde to fonctionnaka, ayebi ke liboso na bozangi moto ko résister te. Aibete mutu liboso na bozangi asedaka na nyoso. Zale loko za koluka esepelisa musuni moza kokwa komona ngote. Akana banzale ebele na bombo ina biso. Oyo monguna yebaka soki ya tia nka liboso mama Josiane akokoisama. Ndeko nanga mutu na mutu ayebi nzala oyo ezalaka na bombo ina ye. Etinda ke soko komi liboso nango okokoisama. Ndeko nanga nzala eza kaka lipa te.
nzala eza kozanga eloko nzoto eza koreklame. Nzala ezali eloko nzoto eza na posa nango ezwa po esepela me oza kwa kozwa ngo te. Balobi Yesu Masiya après 40 jours 40 nuits nzala eyaki. Alors pona Yesu kotalisa te alonga nzala. Si tu es le fils de Dieu, tango Mungu naka ko proposer biso ayaka nano akitisi yo. Ndeko nanga kolinga te moto na mokili abesaka yo soki alinga salelo likambo. Na sima nango bolamu eza te. Okomona nazo pesa eloko me oza ko mérite yango te. Ndeko nanga kozwa yango te. Eya tentation. Eloko na pesi yo soki kuto sambelaka kasi esengela kozwa yango. Ndeko nanga kozwa yango te. Abilobine soko ozali ya solo mwana na Nzambe. Ndeko nanga bato misu baka kochola soki bamono koti na nzela bonzambe. Eske ya sambelaka ya solo. Alors Mungu na luka ko séduit Jésus-Christ. Pona ko arrêter pe ministère a Yesu Masiya pour être restauration salamate, miracle salamate, délivrance salamate, lolenge Yesu Masiya comme ko délivrer pe ko restaurer pe ko rétablir ba miracle ndenge na ndenge. Alors Satan ibake soka bandi ko kangola ba umbo akanga malamu na banda ko propre. Soko zali mwana na Nzambe ya solo. Loba na lipe bongwana. Me Yesu Masiya na ko sosola makomi. Na ko yeba ndeko nanga yango na lobaka mingi ndenge toko sambelaka tomi yebaka tozalaka banani. Ndeko nanga koko zala ozo sambela oza sokina tanko yebi nanu identité na yo ozalaka nani. Ndeko nanga kozala pasi olonga monguna. Eloko monguna domina kabiso to ignoraka ba identité na biso. Bali Yesu Masiya temazaki na identité bonzambe. Azaki na identité moko Nzambe. Ayebaki ke non. Abande ko répondre Satan. Il est écrit. Jésus-Christ a tiré kolobate ke non. Mais azoko zongise na makomi. Que il est écrit. Parce que Yesu Masiya mwana na Nzambe. Mais azaki ko obéir parole de Dieu. Abande ko yeba makoma loba o Nzambe atia. Makomi o bango babongisa esengeli biso to tambola likolo na yango. Makomi oyo bango babongisa po ete biso totosa. Alobi na nini? Il est écrit. Ndeko nanga. Yesu alobi teke. Na lobi na yo que l'homme ne vivra pas. Jésus n'a pas dit que l'homme ne vivra pas. Mais il a dit que il est écrit que mutakobi kaka na lipate. Mais na maloba na Nzambe. Pourquoi lobi na maloba na Nzambe? Ndeko nanga. Soki lelo yo nanga tokobika. C'est à travers la parole de Dieu. Soki lelo yo nanga toko longi sama c'est à travers la parole de Dieu. Tango toza ko obéir yango, tango toza ko marcher kati na yango, yango ndeko bikisa biso. Ndeko nanga okoko lia. Tanke liloba na Nzambe eza na bomo ito oza mokufi. Tanke liloba na Nzambe nano eze sika na bomo inote oza muta mabunga. Tanke liloba na Nzambe nano ekangoli bomo ino na kufa te. Ato lie saki mobimba semul ndeko nanga ozo sano iloko mokote. Yango ndeko nanga yo pe tango Mungu na koya komeka yo zongise na makomi na Nzambe. Bikakatane koya na bomo ina yo kuri na makomi na Nzambe. Kima mbangu na makomi na Nzambe kende kotala na likambo na ningi na sala. Nzambe alobaka nini sika oyo. Na decision nga na inkozua. Nzambe azotangisa nge eloko nini awa. Nanga mingi toko bebisamaka. Tango to longwaka na volonté na Nzambe. Nzambe alobi mama Josiane telema sala eloko. Nga lobi te lokola bauti ko proposer nga likambo te ifona sala yango kaka. Pose na sala yango na rate na ngai mingi toko bebisama bongo Nzambe apekisi eloko wana. Me yo sali yango kaka. Pona nini oko mona intérêt. Me intérêt ozo mona beteke intérêt wana eko condamner pe bombo ina yo moko. Yango Yesu Masiya alobaki na Satan ke moto akobika kaka na lipa teme na maloba. Lokola Yesu Masiya bande kolia da maloba na Nzambe. Donc akokaki ko décevoir Nzambe te, akokaki ko kota na jia Mungu na te parce que ebeke muto ayende ko étouffer ministère nanga. Ndeko nanga to sosolaka. Banani baka ko proposer biso makambu mususu pona ko étouffer o ezali gloire na Nzambe na bombo ina yo. Mungu na tango amoni ke azongi singa na makomi. Makomi pe lobi bongo. Alobi ten,
na longole bisiko oyo na meme siko bisiko ezali ya bonzambe po lokola ya bandi kozongisa nga na ba promesse ya nzambe abandi kozongisa nga na o nzambe alobaka na biso ke esenge totosa makomi na ye esenge totambwa na liloba na ye nga lokwa na boyaka na nga kotosa nalingi nga mpe nazala nzambe na kwe na nga Satan lobi non na meme sikoyo na bisika ya bonzambe makomi na nzambe zoloba na biso nini makomi na nzambe lobi le diable les transporta dans la ville sainte bamemaki esu na désert te yesu mase bamemaki premier tour na désert kuna epa kotelenga na kosimba eloko te kuna epa kotelenga na kokutana eloko te me baye komema sikoyo na ville sainte ville sainte ekoloba na biso nini ndeko na nga soki na sosoli ezali ville sainte kuna bonzambe kuna gloire en nzambe kuna baza ko adorer kuna baza ko sala nyonso eza kaka ya bonzambe balobi ville sainte de na koloba ville sainte le diable les transporta dans la ville sainte la plaça sur les hauts du temple de batombolaki elelo tokomona yango ndeko na ngai tema monguna kokio te na makambo ya mike mike monguna kokio te amekinga mama José na banzela sa mikabi te na meme sko na bonzambe lokola memi mama José na bonzambe na tombola esiko tina sommet balobi sommet ya temple temple ezalaki ndako na nzambe église oyo tokobenga lelo bamemi ye na sommet kuna batalisi ye gloire nyonso balobi ni et lui dit si tu es fils de Dieu jette-toi en bas car il est écrit azongisi payé à répondre sur Yesu masa lobi car il est écrit ekonanga sata kopia kaka oyo eza ya bonzambe esika lolendo o lelo tokomona moto salela nzambe akotombwama akomisi bato lokola biloko pamba akomi komona lokola ye na nzambe balalaka mbeto moko balamuka mbeto moko balobini Satan memi ye na ville sainte epai Satan memi ye babi asukisaki na sinivo asete asukisaki diacre te asukisaki ye ote évangéliste te akomisi etina sommet esika bato nyonso bakogumbama esika bato nyonso bakotosa esika bato nyonso bakoloba te ya solo oyo azali suka epe alobi na ye ntango akomisi si tu es fils de Dieu jette-toi car il est écrit azongisi ye lisusu na makomi lolenge nzambe alobaki ete baangelu na ye baza na mpo na kogarde biso baza na mpo na koprotege biso baza na mpo na koveye likolo na biso ye mpe azongi ka il est écrit o baza basaleli na ye aprotegeaka bango ndeko na nga omona Satan aza rise yango ntango tootanga makomi na nzambe toyeba kodiscerne yango malamu toyeba kocomprendre est-ce que on azosala pour le moment eza ya nzambe to ya nzambe te lolenge Satan yebeke na makomi na nzambe ekomama ke bao bakomarche na crainte na ye bo bakozala baoya ye baangelu bakampaka tout autour na bango alors alobi nini mibwaka po il est écrit po akotinda baangelu na ye po baprotege yo ekonanga yango tanto tokoyoka mpe makomi na nzambe toyeba kodiscernaka tozwaka nyonso te alleluya amen 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 tozwa misuni tobwaka mikuwa alobi ne mibwaka bakoyamba yo tokomona ngo lelo basalela nzambe bakoluka basala makambo esalamaka te me ata mosusu Satan moto akopuse bango bakomibimisa banzembo ekopesa nzambe gloire te eza poto boma na entre biso na biso bakoteya maloba mosusu ekomema bana nzambe na kati na pasi minyoko bakomemela biso pratique moko soko luki yango na kati na makomi pratique wana ezozala te alobi mibwaka komibwaka ndeko na nga eza lokwa osemilie to eza lokwa omikitisi eza lokwa omilongoli bilamba po alobi omibwaka alo lokoza ya nzambe nzambe akolinga teke mwana nga mibwaka na niveau wana akoluka aproteger yo me tango ye omibwaki po nzambe Yesu masa lolenge pe ayebaki makomi akotaki na gene te alobi na ye nini Jésus lui dit il est aussi écrit azongisi ye lisusu ndeko na nga écrit yango ifoto yebaka tanto otamba makomi Yesu
Monguna lobi quand il est écrit, oui, il est écrit, surtout le kiango izali. Mais Jésus-Christ a zongisi lisusu. Il est écrit, ndekonanga o ezalaki débat céleste. Débat o ya verset on ndekonanga ezaka débat céleste. Et si ka ba signé ba contrat que loi mokili ezali 1 2 3 4. Loi ya ciel eza 1 2 3 4. Jésus a zongisi que il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ndekonanga po alobi o nyonso tosalaka na kati na kotante nzambe ezalaka lisumu. Tu ne tenteras point ton Dieu comme le Seigneur ton Dieu. Yango ndekonanga totika kosala bilo mususu te. En tout cas nzambe alimbisaka na ete ndekonanga nzambe alimbisaka bien si so abi nzambe alimbisaka te na bungi. Nzambe alimbisaka mais conséquences topeyaka yango cher. Topeyaka ba conséquences cher. Toyeba kotante nzambe te. Toyeba kotante nzambe te parce que ezaka baje ya monguna po tokota na kati na ba condamnation. Ezaka baje ya monguna po na kozangisa biso kimia pe esengo. Tango nzambe atombolaka biso na quelque chose. Tango nzambe akomisaka biso quelque part. Po alobi amemie na temple. Nzamba koko elevio na kati na lingomba, na kati na musala, na kati na société, quelque part na kati na libota, okomi lokwa Joseph a libota na bino, okoko zala élevé quelque part na bombo inayo. Mais koluka kotante nzambe te, to koluka kosala mabe te oloba te lokola nga naza bisika oyo, nazali ana contrôle nyonso, na koko sala nyonso na lingi te ndeko nanga. Nyonso yo kosala eza au contraire na parole de Dieu, ekomi condamnation na bombo inayo. Yoko komona na miniti wana ke olongi sami me liboso na nzambo sili kokoma musika na ye. Yango te bakokebaka na ba proposition bakoko elaka biso surtout na bisika soko zali élevé po zali na contrôle la libota bana na nzambe, oza na contrôle na société, oza na contrôle quelque part, oza na contrôle ya bandimi koluka te osala makamususu oye koko besa mabatu mabaku poto ke ito zongi soki Yesu masia mibwakaki batu bono bangaka bazala éparpillé bisika wana atombola ke likolo na nyoso batu boni bangaka bazala bakomona mutaza kokwea yango ndeko na tanzamba tombola kabiso toluka na some bisika tozali tosala mabe po ete misu nyoso ezana se ekotala yo kuna likolo. Misu na ba o nyonso bazana se na yo wana bakotala yo. Nyonso ya malamu okosala bamoni, nyonso ya mabe okosala bakomona. Alors soki Yesu masia mibwakaki alingaki lokoma niveau moko na batu wana pe mabe lingaki kokota ndenge pe Yesu masia ngaki koza sous contrôle te likolo na o nyonso ezali lingomba to likona ba o nyonso bazali na sommet alingaki a limiter contrôle yango tolobaka Yesu masia azali likolo na nyonso. Po alongaki ezalaki débat oyo monguna yaki ko arrêter ye na mabele ava ko longene kulusu konanga mingi toko souffrir mingi to kuta na ba pasi po nini monguna tango ile ba proposition na monguna tango ile ba tango monguna ile ba proposition na ondimi ko céder pe ko kuta na ba pasi pe minyoko nyoso to kuta na kana yango eza na mabota eza na famille eza na musala eza na banzele eza na baninga eza na société. Nyose koko ela ondeko nanga kima naona makomi na nzambe situation na nango elobeli nga nini makambo nga na za nango eningela kisanga nini situation na o traverser ekoko zala nini ndeko nanga epa nzamba ko yanola yo po oko répondre monguna na kimia nyoso pe nesengo nyoso monguna lokola za rise alobi te na pasi alonginga na lokumu na bonzambe alonginga kota kolonga ngate aloma komeza koloba na biso nini. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et la gloire et lui dit je te donnerai toutes ces choses. Balobi sonine de kolanga po mona satan lokola za rise denga eba ko manipuler ba vie na biso. Denga mema kabiso yo moni lokola te o eza bonzambe balobi amemi elisusu amoni kete na désert alonginga bazongsinga na makomi habite na meme na bosantu lokola ye kolakisa bosantu na mokili oyo na meme na bosantu atala bite
azongisinga na memie na makomi yesu so azongisinga na makomi na mona yebi makomi siko na mema esiko na biloko ya mokili angongo satan lobaki sotekele tekre po biloko ya mokili eza biloko ya nzambe biloko ya mokili mokeli nango ezali nzambe biloko ya mokili eza nzambe moto akela yango me alobi neni amemie lisusu na ngomba na montagne oyo eza likolo eza na sommet atelimise likolo alakisi tala biloko nyonso oyo moto aza kolakisa ye moko créateur ya biloko yango moto aza kolakisa ye moko azalaki koparticipe na création ya biloko alobi soki epayaki kobebisa sikoyo soki ogumba melinga satan alobi siko na memi yo siko na mondo yanga mpo na désert epai fale osala opratike otravers contre volonté ya nzambe otose na memi yo na bonzambe na yo kuna ozolongi nga siko na memi yo na mondi na nga omoni biloko nyonso yanga omoni bambongo yanga omoni bavoiture yanga omoni bandako yanga omoni biloko nyonso ozomona basi kitoko mibali kitoko nyonso ozomona yanga me condition pozwa yango gumba melanga bandako adorenga me lokola ye moko mokeli biloko bakitisa yango na mabele po ete biso torenye likolo na yango abandi kotalisa yango lisusu me yesu alobi nini jusqu'à autorité ya bonzambe ou alobaki nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions nous avons cette pouvoir alobi retire-toi nini tellement monnaie que non a comme ce qu'on se manquer nanga biloko pamba na yaki d'abord tina tiki lola na tiki kembo na yena mabelo po na biloko te alobi nini retire-toi Satan abenge ce qu'on a kombo na ye alobi nini retire-toi Satan car il est écrit tu adoreras azong se suna makomi esika Satan baby c'est vrai esika lobane tekeno biloko nyonso na pesi yo soki yo nanga toyokani ya baby si susote si ti m'adore esi ogumba melinga esika pesa ke so masia sko passe alobi te mutu esenge na bengane pembe nanga mabele ezali ya tata nanga na yena mabelo pona kangola bana na nzambe lolema komuneza koloba biso haki kokangola ba captif ba condamné so lingia zwanga na jena ye esenge sikona benga na ye abengana ki alobi nini il est écrit azongisi elisusu il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu azongisi ton Dieu parce que Satan bi ke nzambe ne pesa nzambe alola adorer le Seigneur ton Dieu et tu serviras lui seul. De nyonso to salaka yango mona Satan zalaka musala salaka muto aboyi nzambe nde sika ya récupérer do asalaka service kaka ya nzambe na ba oyo bazali contre bon nzambe nde konanga Satan zalaka na service ya nzambe parce que loba nzambe za koloba na biso nini okosalela kaka nzambe moko la preba tentation nyonso yo Satan memie na monde ya désert ya kozanga ya kokelela kotelengana atikala ki fidèle dans la parole de Dieu amemie na gloire à bonzambe amemie na gloire atikali fidèle dans la parole de Dieu amemie ce qu'on a monde na ye oya kambaka dirijaka ba oba mibonza ba gumba melake tongo midi pourquoi abengane kuto azwi sous possession ya mboko ya ye ndeko nanga lelo esumasi alonga yango tango alongisambaki tango akoti na ministère na ye ndeko nanga désert etosaki temple etosaki mokili etosaki parce que azwaki contrôle likolo na nyonso alo monguna azaki suna place te yango komona azaki koloba nini milimo mabe ezaki koganga likambo nini ekotraumate biso tozaki na biso na contrôle ya bato oyo mpona nini ekotraumate biso ndeko nanga parce que yesu masi après 40 jours 40 nuits atraversaki akotaki sikoyo na kati na musala na ye oyo ememaki na se na mabele oyo lelo yo nanga tobika lelo yo nanga tokangolama yo nanga lo tososola yango na biso ndeko nanga après 40 ans ya bomo ya moto e aka toujours na changement moko esengele kota na bomo ina yo esika nzambe aka kolongola rideau oyo ezipaka biso ndeko na ngai soki ezalaki rideau molili misa molili no nyonso emonani na miso ya bato
soki ezalaki rideau ya pembe misala no malamu nyonso emonai na miso ya bato. Ndeko nanga après 40 ya toujours un changement. Yango esumasi ape ntango aye kotalisaka pendant 40 jours 40 nuits alongisamaki ayaki mpo alonga monguna alongaki mokili mpe ntango akoti na ministère na ye alongisamaki likolo na nyonso. Babeli babikaki lelo yo nanga tokobelela nzambe parce que alongaki 40 jours 40 nuits nga ba obandimela nzambe bazaka toujours derrière la parole de Dieu. Soki kaka o résister liboso na monguna akimaka mosika po abite moto a découvrir identité nanga moto ayebinga ngo esumasi bande ko laksa satabi te na yebi yo na yebi misala na yo na yebi ndengo fonctionnaka na yebi ndengo salaka yango esumasi bande ko zongisa ke il est écrit pona ko rappeler que ko zwanga lokola mutu te mengana yo to yebi parole de yozo elanga parole ndenge makomi elobi pona croire na yo nango menga pe na otaliso makomi lolenge za ko lakso ke non esenge to tambola lolengo ate parce que nzamba sila kokokisa maloba na ye. Jean 14 eza koloba na biso si vous m'aimez gardez mes commandements. Se tolingaka nzambe totosa makomi na ye totengaka volonté na nzambe ba volonté na biso na lobaka ngo mingi ememaka biso na mabulu na kufa na croire que tozali na kati na volonté ya nzambe zonde to na kati na ba condamnation. Soki Yesu Masia azalaki nzambe te akoke kokota pe na piège ya monguna mais tellement ye moko nzambe ye moko ayebi ndenge makomi ekomamaki abande kozongisa kaka il est écrit il est écrit il est écrit mais monguna lokolo pe ayebi que il est écrit amemaki son nzambe kaka tanga memie na temple que il est écrit mais lokola ye moko azali nzambe azongisaki kaka na makomi. Yango la koko loba ndeko nangelo koko kanga na nyoso yeba nzala pasi nzala ezali na forme ebele eza kaka nzala kolia te mais nzala kande na lobi ya makambo ebele ekoko tinda o renoncer na volonté ya nzambe. Nzambe alobaki na ngonga boko kosala eloko te mais yo sali yango kaka pona nini pona pasi to minyoko. Nzambe alobaki mwana nga patiente na pasi minyoko nga motema na yebi ngonga nini na kosalela yo mais yo tellement nzala eleki pasi eleki o renoncer na yo osala ezali posa motema na yo na minute ndeko nanga olongwe na kati ya volonté ya nzambe. Ali likambo ya gloire okoko zala nzambe atombola yo akomiso na sommet ya lingomba to ya musala ndeko nanga koluka te omeka nzambe po lobi te ke yonde ozali siko na suka olukosala ba pratique oyo kotinde ko isali bota na bana nzambe olukosala ba pratique oyo komema bana nzambe na kati na pasi omema ba pratique moko oyo ezali ko glorifier nzambe te lelo to komona ngo ba pratique mso na kati na mangomba na kati na ba vie ya bato soko lukiango na gloire nzambe ezali te mususu po komona ngo lokola nzambe me uti na bonzambe te po le balobi nini il est écrit soko kwe isami omibwaki ba angelo bakoyamba yo soko za na connaissance to bate ya solo nzamba akomaka keno soko mibwaki akoyamba yo me balobi pe to tante nzambe te alo tanko yebike okoko tante nzambe te na eloko yebike so na mibwaki na kokwe na kobukana yo lobitika kana sala ngo pona sambelaka ndeko nanga mibwaka liboso ya train ata uti na jeune na 40 jours train wane ko écraser yo. Ya misatu koluka te monde e domine yo ndeko nanga koluka te monde oyo e domine mingi toko mona lelo monde e domine bango monde biloko mokile zipi bango miso biloko mokile kangi bango matoi biloko mokile zangisi bango kimia butu moi mutu muso azomona soki nano asali eloko boite nano abongi te ndeko nanga ko bonga ya solo ya mutu ezali pema na santé oyo mukile koko tikala kopeso te ezali pema na santé ndeko nanga eza na richesse eleki pema na santé ezali te mingi toko mona bango bana bambongo me balalaka te santé malonga te moko mona mutu moko ane eloko te amelaka nyata ata amelaka nata paracetamol apamba te ndeko nanga zanga nyoso zala na santé okomona bikamwa nzambe biloko mokile tinda tokende kofukamela bata kofukamela te biloko mokile tinda te o renoncer na gloire nzambe poka kozwa ya mokile sima kozwa ngo ndeko nanga ekosepelisa musuni ekotika ata mukomote kosepelisa molimo
ata mokolo moko te ekosepelisa nzoto. Okotambola na voiture malonga, okolala na ndako malonga, okolia bisika malonga, okokota botela malonga, okotambola na vie moko mutu nyonso sa moni abangi yo, me molimo na yo ekotikala ta mokolo moko te kosepela na biloko wana. Parce que ozebaka ezosepelisa kaka nzoto, me molimo ena trouble ya libela na libela. Tanke Yesu Masiya alongaki nzala, alongaki bapasi, alongaki pouvoir, alongaki biloko ya mokili oyo, ndeko nanga tozali capable ya kolonga biloko wana. Soki mutu abi otema ma José nga na koka nanga te nazanga eloko boy, ndeko nanga ozali capable ya kolonga yango. Tanke Yesu Masiya ondimela, Yesu Masiya kokwea liboso na tentation moko te po ozo eloko. Okomona leo bilenge basi likolo biloko pamba ateki bomoto na ye. Ateki bomoto na ye. Likola nini osepelisi musuni, me molimo ekoti na tourma libela ye. Se toko tambola kana ba principe na ye, toko koma kaka na oya koma ki parce que alobi onyo sandi melinga, onyo sazali na nganga na zana tata biso so tokomi mutu moko. Yango na lobaka ndeko nanga to tambola kana bilembo na Nzambe. Bilembo na Nzambe elobi te ke soki na sambela kandenga na kozana esengo lokola baninga te. Zala na bisengo na yo, vivre vino librement, tambola na vino librement, zala na kimia na mutu nyonso, zala na esengo na mutu nyonso, luka tango nyonso bilembo na Nzambe longa bombo ina yo, luka tango nyonso oyebike na zolala na pédicure nanga na ola muka na pédicure nanga, eloko niko kondano mongona niko présenter lokola condamnation, yo talise te eza condamnation te, eloko niko kondane ngeza condamnation te, mengana yo memango na nzela bunzambe, ndeko nanga yango nde sengo. Munguna yaka na ba jena ye akuti eto sili convaincre ye na kati na ba tentation na ye esika s'éloignaka pe omoni bomo ine tato likimia kokwa ko bakisa iso likolo na oyo ya solo 40 jours 40 ni Yesu Masiya longela biso a âge normal oleka 40 yeba ndeko nango sili okota na deuxième phase ya bomo ina yo olingo lingate okota na deuxième phase. Alors la deuxième phase okota ndeko nanga soko ozalaka malamu oyo za ko récolter za bolamu, soko zalaka mabe ndo banda ko récolter eloko mususu ezalite. Mais tant que yo ndimeli Yesu Masiya, tant que yo mibwaki na Yesu Masiya, tango Yesu Masiya andime yo, ndeko nanga yeba longelo bitumba na butu, ba longelo bitumba na moi, esenge na yonde oyeba kotambola siko na kati na ba promesse na ye. Kokai koloba mingi Nzambe na lola oya pesa connaissance intelligence, Nzambe na lola oya lobake tende enseigne kabiso, aiba su ko enseigner bino na ona uti ko partager. Tikete Nzambe na lola zalo komo ba onyo so bateli ke pa na ye bazala décité. Na lobi bien soko tale la kanzambe kozala décité. Situation moko te tu elongi na se. Problème moko te tu elongi na se. Mikakatano mo te tu elongi na se. Eza la situation zako mituna na kobima na kati ndengeni ndeko nanga ete elongi no na sete. Tombole elongi no likolo. Tambola lokola molongi. Tambola lokola moto sili kolonga. Ata oza komona eloko te. Ata na bonzoto bomona eloko te. Yeba na molimo sili kolongi sama ndeko nanga. O ezalaki bosengano. Yeba na molimo Nzamba sili kokokisa yango. Tanke yoko tambola na elike te Nzamba sili kokokiso ndeko nanga akokisaka. Soki leo na kolana kolamuka pe na zwi tango ya koyaka liboso na bino ndeko nanga ya makasi na ngate ya lingolo ya Nzambe ya na lobaka butu moi kotambola moto akokita te. Tambola moto akotombwama yeba Nzambe yo ndimela a condition oyeba Nzambe ondimela. So yebi Nzambe yo ndimela ndoko loba te Nzambe na ngaza ya muke tikana tambola elongi na se. Mais soko yebi Nzambe ondimela a mokeli na likolo na se. Oya bongo la kanyoso, oya kango la kanyoso, oya gangela mopepe tosa maye tosa nzete tosa mwana mota tosa libange tosa matite tosa ndeko nanga banyame tosa bongo yo ekelamu na ye ndeko nanga eloko moko te elekaye. Soki alongaki sata pendant 40 jours à jeûne, ba memie la désert alongi, ba memie la temple alongi, ba memie la mokili alongi, bongo yo mutoza kati na ye olonga te pona ni ndeko nanga. Sata kola soki oza échec te, oza réussite ya Nzambe.
tikete nzambe na lola pambola bino moke na likona se. En tout cas, soki akopesaka biso occasion tokokutana esumba na nsima. Que Dieu vous bénisse, on est toujours ensemble. Merci beaucoup.